Voilà, Yabino Ndekwaye Lisusu, artiste, styliste, modéliste, créateur. Moye Kolipe Molakisi. Moi, nous allons moussala ya wenzai molobeli na ye. Iyo. Lumière Kambulu. Un bon dia a todos. Mokolo malamu na biso banso. Merci. Voilà. Lelo. Tout un sujet moko trop complexe. Mais je crois que tu as bien. Place les kena kolutu bazali koswa na ezalaka. Ata li paso ba uti na maki moko baswanaka babundaka mais babongisaka pona ba uti libota moko. Awa tozolobela na histoire ya lekina kolutu. Esali lokola ka mwa kobenda na moko bomena ndenga se. Biso tellement tous abata média to préféré to poussa ba mo longo totala na moko soko makanisa zani. D'abord na journal lelo o ezali chaîne na biso Lumière Kambulu channel to yambeli bino lisusu mfumu tsako na émission na biso réflexion. Awa watu ye to sola kama muke na makambo o ezoleka na Facebook. Biso bangolais to longwa na complexe d'infériorité. Ngana ndeko na bino angolais né grandi en Angola. Menena sola la bino. Toli kosaka de la congolais mingi. Angolais ozobanga Cabo-Verdien, ozobanga Brésilien, ozobanga Saint-Thomès, mais ozosaka de la frère na yo. Biso angolais toko saka de la ba congolais ti. Zana prendre le loko moko petit histoire angola ti. Congolais c'est le seul peuple oyo aye Angola ya papa te mama te no côté nani te akomi na Angola akuti angolais à l'époque azana loto angolais azokanza ke loto eza ko l'accès qui vrai angolais abisité abigo loto ça synonyme à salité cha épiderme congolais mutakoti épiderme na Angola congolais ne aye ko l'accès mama na biso basi na biso na Angola ko la 3 parts ko lobate maputa sala ma na Angola congolais mutabi maputa na Angola na ba frère na biso o babotemi na Congo baye na olobela ba ndeko o peut-être histoire bozo bungisa Angola ko finga congolais te yo angolais ozo banga portugais Saint-Thomès mais ozo respecter congolais te congolais asa mutu oyo akuti ba mère na biso ba femme angolaise aboti kaka désordre bongo abisete moi c'est faut ma propre faut kata masasamba soko boti faut ko fanda ka permanente pour kunezonga pour papa landa yo mingi. Parce que basi biso ozoka saki ba congolais ba yaka na Angola ko botre mbali ba yaka na kisiti tendresse na caresse congolais mutabe miango congolais aye na Angola te ki ventilateur à kepoto congolais aye na Angola kuti angolais na mboka na yeza na documenté mais congolais na 3 mois à traiter billets à traiter passeport pe à kepoto congolais à la kisi angolais qui était bateta ka boy na mboka na congolais oui okoboya oui c'est vrai. Congolais a voyagé 5 fois l'avion. Il y a 6e fois pilote a Bela, il a été Congolais a signé avion. Congolais mta osaganete. Congolais a Kumba bateau te. Mais à Tali Méditerranée, à Tondisi chambre à Katisi. Congolais mta ba signature. Congolais mta osaganete. Congolais Zairo mta oblaki na été. Pour na prendre pour suspendre yo. Ils ont un dirigeant mon côté congolais à Tangana Angola, Azate. Ils ont un docteur mon côté congolais à Tangana Angola sur formation Angola Azate. Mais Angola ça quand ça que vrai poto sur les Portugal na Brésil. Congolais muta fongoli Angola que té Portugal les a faux poto, vrai poto les France. Pour Angolais à Tilelo, ba tout ça ba frère angolais, ceux qui a yoki ozolo ba français Angola, a obengo langa, a obengo congolais. Mais ayoki mutozo ba anglais zo lenga congolais muta prendre angolais que té français za langue ya ban congolais té vrai pote za France congolais muta laksi angolais ne ko boka ngunda angolais ba ko boka ngunda té ah oui bonito ba vérité o frère nanga Où est la Nina Congolais? Yo kofan itokima na Congo.
Congo ils ont payé hospitalité. Ils sont les seuls peuples où na mboka ne ba yambaka moto nyuso na kimia. Ils sont na Congo. Seul peuple où ba yambaka bato nyuso na kimia, ba pesi yo kimia, ils sont na Congo. To wera ni na ba nyoso ba Congolais. Yum to yo contredire nga yaka to lo to beta lo nzoto na nzoto na débat. Soko yo histoire Angola fait. Faut qu'on respecte Congolais. Asungi Angolais na mingi. Et dans la traitement ou traitement bien à l'époque, il faut qu'il y ait des Congo, il faut qu'il y ait des Congo. Atisiko, il faut que soit au Congo. Des complexe d'infériorité, mais les athées. Un vrai Angolais au Kofinga Congolais. Ah oui, il faut que le Congolais a formé Angolais dans le bloc belé. Biso Angolais, mingi, tout ça va périr. Il y a un biso Angolais. J'assume, oh la zone. Ni Nyango. Tout ça, la bien de frère Nabiso. Bango, bazaka Nabiso, la table passe le bisengo. Bango, Tobotina Bango. Tobali Bango. Tout ça, la Bango, donc, bazana Nabiso bien nini. Complexe yani. Kotala ete makambo oyo Angolais oyo lobi pour ba Congolais. Eza vrai, to eza faux. Voilà. Bonjour Fumutsako. Bonjour, Lumière Cambolo. Na sepeso koyamba yo ye mbango na zaina makambo na ngamso ya osala otungisi nga ki oza na message olingo passé. Na landi na message yango nazo comprendre vraiment te blessure nini oyo moni. Pona kokota na sujet ya lisolo otindelaki ngai oyo ezali video tomoni yango mpe panzanaki na ba Facebook tomoni yango mpe na ba WhatsApp nde na oyo topesaka na annonce awa. Ndeko na biso obe ndeko na bino alobi mpona ke aza abotama na Angola pe akola na Angola komi alobi bien ke bino boza ba complexe ya ba Cabo Verdien ya ba Santomé na ba Brésilien entre temps ke bango basalela bino eloko te. Congolais oyo abomba bino, Congolais alakisi bino kotanga, Congolais alakisi bino kolata, Congolais apesi bino lolenge ya kozala moto na miso ya bato. Alobi mabe nini yo moni oyo alobi awa de mpona peso tan oloba na yo alobi lisusu mpona komaki makambo ne mpe na bokebi alobi bino bayili bino mekako j'arrive mpona babongisa bino mpo bokoma mpe kamwa elengi solo mpe ya malamu mais mabe nini yo moni ndeko wana oyo alobi na kati ya makambo oyo nyonso na pesi mpona eza mpe ya lisambola ye me tokeno molomolo maloba mboka yo. Ah bon, merci mingi ndeko na ngai na motuni otuni ngai na opesaka mbote na bato nyonso baolanda biso bambote na bino partout bozali nzambe azala na bino abatelaka bino toujours ndenge atolingaka ndenge olobi ke ederange ngai okante te ederange nga te me na ye kaka na kolakisa ye ke na koloba ke nalakisa bato makambo oyo alobi eza makambo ya lokuta. Makambo oyo alobi eza makambo ya lokuta. Eza makambo ya lokuta parce que ndenge olobi wana ke ba Cabo Verdien, ba Santomé, ba Brésilien basalela biso eloko te biso tobangaka bango bon nga ba complexe na ba complexe nga na yebi pa ete ke Angola za complexe ya Brésilien ya parce que n'habité angolais ni à référer parce que il y a des sortes de Angolais na Angola. Bon, tout ça va Congo. Tout ça bien au début à Congo de biso de no benga bashubu. OK. Si vous y zawa. Ngaza mu Congo. Zoka ya Congo na ngati fumu. Ah, sako. Naza mu Congo. Siko yo nengo yo yawa. Usoso na lingala. Namona kopo bibisa pe kama mo français o ye pa lobi kuna question bomoni ka mutabi français o panikaka mais yo botama wapi osa angolais osa congolais o botama wapi juste bon na koloba no penza ba vérité ngai naza angolais OK mais na botani na kin pourquoi na lobi ke naza angolais pourquoi tu sois tuna ke yo botami na Kinshasa il faut les Congolais. Mais naza Angolais parce que na botami na Kinshasa na kin pa ya ba parents oyo bazali Bangolais. OK. Sikoyo tant tozaka na Kinshasa, tozaka na kin wana ngana na botami précisément na Kimbangu. OK.
donc kimbangu donc nakalizaka ngati nakutomezaka na fokobele lelo koma kimbangu nakutomeza hopital general lelo babenga general o ancien mama yemo ngaza kutamwana kingi ça comment boyebi yakona oui oui ngaza kutamwana kingi alors natangi pe de bekolo kuna kuposa pe na tafandi tofandi na ngiringiri na yebi Terabondo na yebi eglizo ya Movenda o ya katoliki wana donc nazaidi kama kwa secteur kwa mama potutu tupo na lungo kuna mwana mke menazana mwa okay alors siko to lungwa kinde na Kinshasa ngana zaki mwana mke penza na kinza mwana mke na ikaki na 10 ans okay nazaki na sia 10 to mwana na Kinshasa to ye na Angola yango moninga siko ke naza entre tous les deux pays tous les deux to benga ndeni culture okay naza culture congolais nyonso naza pe na culture angolais nyonso donc on peut pas angolais na 100% congolais na pas nous sommes congolais na pas na data 75%. Bo sori ka mino siri ko na onde ko ya lobi. Bon kusilikeza Claudine nebo la kolobo kiga na moni sai ki makamba lobi ayebi histoire te atika. OK, speak je bi histoire no. Na yebi histoire makambo yenyu so ya binisio na o makambo ya vérité o ya manamo ya lobi ezate. Nyoso lobi za na mfo. Pourquoi expliquer bisoni no lobi ya vrai? Yo lobi ke nyoso za faux hein. Nyoso ya lobi za bien. Mais ye atali si biso ba point moko kuna na maputo ba laxi bino kolata. Na de s'expliquer na le vraiment. Next na banda kambo ya liputa partout. Bon, neti liputa. Yazo ba bini ke liputa ba congolais mtu ba laxi ba ngolaise comme la kokanga ba mama na biso ndinga ko na liputa. Azo bossa na ke donc na bi mbula ya botemite. Esa mbula kutesa kapenda tusaka bana ba génération moko mais histoire et c'est que les poutres outina royaume du Congo. OK. Alors ba congolais bazana eza kana rencontre presque en Afrique. Ba congolais bazana na Congo, ba congolais be donc royaume du Congo zaki pe na Angola. OK. Le moment qui pabita data les poutres zaki ba kufira ba. Mais ndeto la histoire ko na Angola. Grâce. Siko yes siko yo congolais au congolais ndeko la kisema maki pabita ndeba kana les poutres. Toujours. Congolais c'est la kisa ba mama tuli bakanga les poutres n'Angola ba Congo baza. Le royaume du Congo zaki à partir Angola, partie à Congo, Kinshasa, partie à Congo Brazzaville, Gabon, Kinanda ba Cameroun. Donc ba tout ba neko la ma poutre so mbango tout ba dans ba camerounaise, ba tonga ma poutre dans ba mama lomé, so bango ba congolais, zika comme ba la so ba la ma poutre. Non non non, moi l'histoire a évité. Place on est à yebi ka ba li poutre té. Mais au lobby quand on croit que il y a à Sangi Sibino. Au Sansabino veut dire Angola bani ko Sansabino. Pour Angola ko Sansabino, pour Angola ça Angola. C'est un pays moko. So ko Sansabino ndenge. Bon, ezabo. Na Angola tozana de sort ya bangolais. Ba Congo na ba Congo te. Donc ba Congo ya Angola bazali ni taché pe na Kinshasa. Na ko ba Congo ya Zaïre. Il y a Congo, il y a Congo qui chasse Zaïre, il y a Zaïre, oui. Oui. Tout ça, c'est presque bâtiment. Si on a nord, il y a Angola, des places, il y a Congo, il y a Outaka. Si on a biso, tout ça, il y a tendance à kende na Congo, autant que la province na Angola, parce que c'est migrant qui n'a pas passé, parce qu'il a facilité à langue. Il y a qui Congo. OK. Parce qu'il a facilité à langue, il y a Congo, il y a Congo. D'ailleurs, en Angola, tout ça, il y a deux sortes. Il y a ba Congo, là, tu vas Congo, biso, on va Chungu. OK. Si on a Chungu, on a biso, tozalaki pe na mwa ba guerre na biso moko ya ba esprit na kati ya Angola kaka bato musu bazali biso na biso bato bayebi te déjà ki biso ntango tolongwe po majorité na biso bakongo tokendanga bakendanga mingi tokotemi na Kinshasa bapene biso bakotemaka na Angola bakendanga kokende parceke baboyaka mwa ba mibeko ya colonisation wana bapolitiki ezalaka tro makasi donc tele bake bango mpe babandaki makambo ya tokobali indépendance Angola comme quelque part besoin bateti mais il y a des bino faible non il y a un lobby qui nous sommes lobby à yéta histoire té mais il était ce qu'on soit maintenant référé bangolais nini pour préciser pété yango so bangolais nyonso yango moni ngai donc na yaki pona na me comme c'est que makamba lobby a yéta peut-être niveau na ngote bi place bandira té bi kudata histoire na ngote yango biso do bakaboye soki ozana makamba ko pesa té kanga mo c'est loyo azaki comme makamba lobby yebi yango ayebi yango té donc oyi ko fungola polo ba mais nana edaki bio na bitumba ezaki na Angola ko yisa commando ya Congo
Ah, lumière. Ils ont bon côté. Mais nga biso tolandi na bokebi pa lobi yango pe avec fier na on le tete wana zotalisa biso ke boyebi histoire nazoloba na ye ke ye nde moto ayebi histoire te soki ayebi te batunaka conseil pa bato bayiba kobimisa likambo ye bamake wana benga bamikolo tuna ke likambo na yoka yango boye eske eza mpenza ndenge wana oyo ayoka na matoi ya bato eske eza bongo histoire eza bongo te congolais nini aeda angolais na makambo ya guerre. Mais oyo ya président na bino Roberto nani komo na Orden ye mutayaka bapesaki basoda mpona atya maboko basunga bino borepere mboka na bino omoni yango nazoba neke nyonso to alobaki nazorepete likambo bayebi te parce que nga nafandi na kini biso na kini mobutu apesaka autorisation na Orden akanga bagene tu ya bangolais aidentifie bango nazwibisa yo mpo bakende Kikuzu yebi Kikuzu abeteli koma Kikuzu tolobaki kotakota kotakota sikoyo basoda yango bazalaki forme na Kikuzu Mobutu apesaka droit pa ya Orden ke identifie bagene nyonso tu ya bangolais bazali oyo babotama awa oyo baya koya komi basoda bana na mboka bamomaki ebunda mpo na mboka na bango bazwaki bakongolais te. Mais il faut vérifier. Alors, on va évaluer Orden akangaka bato liboso atindaka bango wapi na kozala na Algérie no mo kande ngwana. Bangolais. On va na kati ya Congo. On va botama na Congo. Na ba ba yaka ni bana. Bazui bango ba former bango ba commando na Algérie. Bazoi ba yena bango ba kende ngwana ngoza ti ba yena bango wapi na Congo bote ba apesa bango espace wapi na Kikuzu. Ai bandi ko kanga ko ba jeune. Puisque vous devez faire des moyens au cousin Zate, avec des classes bakangi, à des soldats. Vous voulez voir quand on va gêner, on va congolais, des cabines, on va congolais. Oh, vous avez tout ça, vous avez posé déjà Mikolo, des classes à son idée. Bah, récupérer. Bah, récupérer, bah, bah, c'est quand la service, on va identifier presque des bangolais tout. Ok. Mais c'est quoi, on fait même bangolais, d'abord, il y a un bangolais, donc on va le faire. C'est ça qui n'est pas force. Waouh. Comme si vous avez dit, moi, je suis pas donc ma série, ma campagne, il y a fait des raisons. Moi, je suis bien passé dans la série, j'ai fait des raisons. Comment on a Congo? Na Congo. Donc, on dit, oui, déjà, ma famille, boye, bakanga bana wana nde baforma ki bango na Kikuzu. Bango nde muntu baye. Tellement ki bakotaki bakoli na Congo, balingala. Parce que tellement bakoma na Angola, bakasama ka bazaba nani? Bakongolais. Bakongolais. Mais bazalaki, bana bazongo. Bango tu bakendaki na nani ya Orden. Moi pasa ba. Je motal sabiso ke Antonio Kwanzambi ayebi pena histoire te. Ali donc soki akotema na Angola yeke soki Angola na botema ya wapi. Nazo kote pe doti. Soki akotema na Angola botema na village. Comment collabo? Bon collabo nani? Asante collabo tu da soki abotema na wa botema pe na Angola oui. Pour le monde yazo ba potike ba kolaba potike lingo ba botema na. Comme yero ba besoin de Santo Domingue. Oh. Wana hozuru na Kwanzambi. Na Kwanzambi ko donc yino ko kozali de Santo Domingue ka peut bien. Pozo bana biso kibino boza do ya botama na Angola wapi? Précisément wapi? Na village? Au moins on soit bisabino ke na ko fingete. Bato ba botama na village ko tala yewe au moins on dit moi na village Bato ba botama na village so ga ye na ville o ye na poto ba mona on dit ba deki ba dinyoso. Soki miso fonga miye. Akoma so makambo moko boye ko bilati na moko boye. Voilà c'est le compréhension. Compréhension na ngai na mona kiye. Donc ngala sa mabike ndire yebe azali ayebi. Okonye makambo zo loba donc abeti libanda. Wow. Na ndinga mukete donc na nyonso ya lobi abeti libanda. Et loko moko ya balasi bino na basa bino ndenge ya tandola comme tendresse. Boni ko pabolambi? Non avec bami basi ya ba congolais basa na tendresse. Et bino basa na tendresse c'était les cambatandais c'était les cambiya mais vous a salité mon frère na ndenga mabete ko silikate ba ngole ba silikila nga vraiment tenga na zolo bakaka na défense bi totala na ndeko na biso Antonio Kwanzambi alobi basi na bino pe bazape ba propriété alors azuba ki tano zuba ki basa bangolais baza propriété mama na zanani azangolais to aza congolais Kwanzambi mama na yo aza mutawapi donc ofingi na mama na yo ofingi na bandeko na basi ofingi na ba donc ba voisin na ba cousine tout ofingi bango ki ba salité likamba salité ezakende boko na kukubiso na komba salité na komba zakite ba congolais
bato na Congo bazaki na ba loto kombo loto sipeza na linga eza na portugais donc soki na Congo loto ezalaki te kombo loto ni omo loto ezali existe comme na Congo pe ezala loto ezala loto ezaki ke o bangolais bazaki na loté biozaki na loto te oh c'est pas propre so kastolobi bana loto ezali loto ezala bata salité loto ezala bata salité ezala na mboka ezala na poto ni la salité bazebele loto ezala na ngote ke o peuple moko to bazana ndenge bike peuple angolais bazeba babande ko s'identifier na loto bongo ngana koliwa ngana ina ngula na 8 ans na alobi kamona sepela na tuno lisusu bino bangolais yo bio kona na Angola utami na Congo na Angola mais alobi ke bino nanzela poto Congolais ekolakisa bino ayekolakisa bino na mikanda na bino bobenga billet basala bino passeport na bino yo yebe eloko te mwana mboka bamemi yo mpe mpasi balakisa makambo yango mpe atiki yo kuna yake nord mpe naina tuna mfumu tiako korépondre nyonso nakanisi so ata moko susu kobimano ya poto ye alobiki eza na pilote moko avoyageaki 5 fois 6e fois pardon congolais mo avoyageaki 5 fois na baavion na biso avion moko soko baavion combien abi na 6e tour ya congolais mpona ya na poto pilote abelaki ale ye congolais wana azwi avion ale amatisi yango siko mutuna na ngai eza mpe avion yo oyilaki yango na Portugal seri wana obie eza pilote kusa memaki yo bon ngana yebi nanga te congolais nini azoloba oyemta yebi efata na kombo ya congolais wana oyo amemaka ye oyo alobi ke congolais anga asalaka ngana yebi nanga babiloko ate ngata nayaki na poto ngana yaki na poto na avion ya TAP ok ya ba portugais nazwi avion na 4 de février na Angola nakiti na Lisboa alors namonaki place bon ye Antonio Kwanzambi ye fa yebisa bato pilote mo ya lobi o congolais azoba ya pilote wa memaka ye o memaka soki ye o soka memaka bato tangu avion soki pilote ya vrai pilote abelaki congolais wa memaki yo sibona avion mo ko pilote azalaki ba moi soki makambo soki bakabati mosusu makambo soki bayaka bakangaka bango avion copilote azalaki wapi epona même si pas belaki bon tanga belaki est-ce que yes ko ndenge mandoko voyager congolais ndenge mandoko voyager 5 fois andoki na cabine ya ba pilote tout andoko fanda ndenge ba place ba fanda ayi ko le avion wala ba hôtesse bazalaki ba ko ba kota kakuna ba mimi yango tikaka ye congolais bati ko kosa soki congolais mtamimaki ya kitaki na tiki ikazwi dingi akoti na mai akati siso kwa kiwa ndenge congolais pika pinta memaki na makaba dingi akumba soki bato te amemi akenda eti Grèce ye aloba te tomonaki sero na Belgique ser tumba na usa comment na fin tumba mais alakisaki biso vidéo moko boye je crois que congolais on a même tamema mo pona est-ce que congolais kaka mutamema dingi na mboka wana omoni boye bale sebele sola dingi ya bato balisa ba dingi so azuzi mbonga bato tamba koma kawana batunaka nene ngaza ka chauffeur angane biko kuna zaka okumbaka bazuka pesi yo busol congolais kaka te ba mali bakatisa bato ba camerounais bakatisa bato ba digérer bakatisa donc ça va donc na mukune soki kutomba kipona congolais wana eza mbona demali ko mama kenda kate bato ba lusa biloko wana mais limbisa pato zonga na mukanda wana mais bino ne bangolais fo congolais ko lokisa bino ne basala ka ba mikanda nazo comprendre loko non comprendre no pour au sauter on était soko yebi pete ya ngwana toujours nazo zonga ko loba toujours ke makamono sa lobi ayebite siko congolais aroya na ngola la so makamba mikanda congolais zebe ko ba portugais congolais bi ko ba portugais te akoya la so makamba mikanda ko mandana ndenge ni na ebi mboka te ebi est-ce que congolais pas défé ça la bi défa d'après to ndoko so ni na bisu ni étranger pas ndoko so passeport congolais yake ba place wana congolais ni na yeki ba moka digege bazo ba bateta ka billet place boye bateta passeport place boye to so ba ticket boye ali asama ka boye moka ken biso kaka mutu to lakisi bango po biso sakisi ya bana mboka to ebi ba makambo sana makande makambo so ba congolais ba ye biti bando pesa mbongo pa na biso omoni ngadi saka nga polisi akanganga na 10,000 billets ya vierge na saki na Congo be na Angola Angola
aseki opoza mutu ya masolo na ngola ngai eza bato ebele bakongole baza na poto nga nabimise bango passeport nazwi bango billet ya mama na biso emoni koyo mpona bakopi mpona bakopi ta mosusu ekoti na agrégat familial yasokotala motu moko baza na age moko boye akoza indépendant te mpona koti na kati ya famille na biso mpona osala edayeli mpo ekoti na procès na ye ya passeport bozalaki mpe bayuma te se bozalaki mutu yazobaki bakongoli bato biso nde tondokomatisa bango biso nde tondokomatisa batetaka boye nga nosele procès ok soki yezoba nini kioba mokole bayebaki ngai naza na billet à partir ya 10 ans nango na billet d'identidade donc nakosi 10 ans na traité billet sikoyo yezoba nini bangole bazalaki na billet bango tibayolakisa biso maintenant alakisaki ngundu palo oyeki mpe na poto oyo po bwango zela nasisana makambo ya mikanda oyo ya lobi wana esali opase esali pasi parce que ayebi te bakongole bazoya bandeko na biso ozalaki na bango na kisasa baye tozomona bango ke bavi moko bandeko ya bavia bien te baye koluka baza na bato te baza badi biso kaka tozoyangi bango tohospitalize topesa bango place ya kolala ndenge bango bayembaki bino biso biso topesa bango place ya kolala biloko ya kolia boyeboye oza na mwa mbongo mbongo tokosala na boyeboye ngai nakozwa ta mosu mbongo na ye na bandili na okanga foto tokisala na nini billet tosali billet esili bon tokende procès ya passeport ezalani eza procès mobimba okende kaka tekele donc faut sala procès sala biloko okokisa biloko wato biso ndo traiter bango toke tosali ki tozuli ye pe visa ebingo bato mosu na zula bango visa batie ko zula baki na zula bato visa ya Yugoslavie ba Romanie na koti visa na tongo na poke bimi ebi ndo tikala na poto ndeni soki bokote na so bokuma tina destination par exemple na Romanie to na nini bokozwa train mais bino tina Allemagne même si ndo kote bona nzia Pascal na so mile ticket na sele Pascal ebele itango sela Pascal kote moko boy pasula ticket boka ngunde na aéroport c'est yeso zo la sa congolais o esengili ninga o materiel aya poto ninga o materiel ninga yeba direction ni fabeta ok so papa mbaya kina boy boy boza étranger boy baka langi te so boko se identifier ndenge ni boto tibilo to biso kam to langisi bango pipi gazo banini ke bango ba yaba poto ba laksi ndenge ko yaba poto non boka ngona mo frère yo ba ngunda te non tika biloko wana biso ba papa na biso bazo yaba mais c'est comme soni te papa na ngai na zo biso ki onde ko na ngai comme soni te na zo yebisa kande ba vérité na bato ba yebi na bango te moni mutu congolais ko par exemple oya ko sepela na mutu alobi yepeta msoko za mutu bosikizenga obe ok obe histoire te uta msusu azana problème ko konte bangole po sepela nango biso tuzomuna ta msusu kishi njora kendaki na Rwanda alobi mabe ya Congo sepelaki nango te kisi njo akosa babiloko ndenge wana te yo angolo sepeli te na kisi njo na kofi baloba te ya buloba babiloko ndenge wana te azo kodiminuer peuple congolais kisi njo alobaki mpe nde kofala weke basi ya barwandais baleki bakongole na kitoko yo bino mpo sepeli nango te bangole ngai nde nabaki naza ngolais naza mpe congolais koma kisi njo asalaki babandi osepelaki nango te mpo eza boza kodiminuer peuple congolais ko bosoutenir bosoutenir bato moko boye siko biso eza bangoli babetela maboko non siko congolais akobetela makambo mwana mobali alobi so congolais akobetela maboko mwana moko esige moko boye parce que eta mosusu aza mais tomoni yango eza partout bacongolais bapartage yango kopartage autre chose bato mosusu nayokiki basali yango baémission baloba moni makambo toyosaka bino donc moto akosoutenir eloko aboye nayebi na ngai te moto tobenge nani mpo moto abi makambo mabe yo soki tosalela biso tozosepela mama nitu na France babi ye mpe asali yango baémission c'est ye bayebi histoire koleka le mosu bino mama nitu ayeba histoire wapi mama nitu mina bayeba histoire baye lobi na bapoto bayeba mais ameki koexplike ona baémission talisa lobana na mama nitu soko mama nitu omoni soki motu moko nakobenge zoba te biso lobaka na kikongo nalanda lau voata elaksini donc soki ozolanda moto ya liboma yo ozala na bilamba nasukisaka wana mpona message ya mama nitu ya France wa France nalanda lau voata donc wana message na ye mama nitu topesi ombotolanda mpe ya mission na ye nasuki wana tozongela biso donc nyano ndo banazalaki pa kisi njora biso tosepelaki nango te alors nyano baki congolais oyo akosepela makambo oyo donc tokotia bango Farid Ben Mbali donc ayi makambo te azoloba kaka mpo kaka aloba alingi asala vi na ye vi namonana na ye mais baza farine ya même saki na mwana wana
Ok. Comme mfumu tsako aye ko défendre ou bien ko répondre na itiso na kolo babongo na Antonio Kwanzambi. Mais avant ngana loba eloko mo pona Antonio Kwanzambi na ebiti soki ozaso na eloko muso ko bakisa par rapport nyonso oyo atalisaki biso. Na zana eloko ko bakisa oui parce que alobi opa alba biso ki ba angolais te be ko boka ngunda te ba congolais mutu ba lasi so boka ngunda. Mais vrai papa yo mo olobi yango alimbisaka na kata yo olobi yo bana sela bango makambo balongwa na Angola pona baya poto mais bango zana na expérience bango pe mutu aida na Portugal no na Portugal ni na Portugal congolais ala bina bino na pasteur olobaki wana pasteur André na ya Portugal bino baida bino te lebo koma biso ni tozo kile côté la bana ba biro na Portugal la ni ya loba kuna kene wide biso congolais bino ba Portugal donc makambo ba biro nga fona kindi kuna ke sele interprète pona yo loba ponga na loba Portugal na ba Portugal nyonso tu ya barabara ya classe ya nini tu na loba donc na sana difficulté ya langue tenda kuna Portugal kongola wedenga na nini donc langue kutu nanga yebite swa wedenga na nini ça veut ko finga te na zo finga te ko iba langue ngubate munda za zoba te. Okay. Dans la langue na yete. Comme vous avez la facilité, le congolais a la facilité à français, nous avons la facilité à portugais. Vous comprenez? Donc ça les ont opté que nous avons fait comme yo les congolais à Angola, Portugal à la France. Mais bah il y a comme dans la difficulté à français, tant que congolais pas pour aider ngai. Ah, réciproque. Mais il y a le bien que bino bonda comme on sommes dans le français pas na bino, peut vous dire si bino vrai poto. Et ça Congo bi ke portugais ça poto te. Yoga na isolo mo ba. Bi tant na bi ke ngana za na tous les deux cultures. Na ndako na biso ba grand frère na biso ya boso ba mama ba papa mando ba pe français na ndako. Na lingala yango biso bi tika na lingala. OK, pour nous parler na Congo. Pour tout tanga ki donc tout ba utaki na Congo, ba ba dia lingala na français. Français na lingala na ki Congo ndo to kana ndako. Biso sikoyo to da utaki mingi na lingala. Pepe na ndamba ki Congo parce que ba ndeko loba balangi ba ndoko loba yongo lingala loba ka presque balangi bana nyonso. OK. Allez, portugais, tu es dans la classe. Donc, tu es dans la classe, tu es dans la classe, imposer portugais, tu es dans la classe, tu es dans la classe, quand tu es dans la classe, maman t'a dit que tu es dans la Kikongo, tu es dans la Lingala, tu es dans la français, tu es les trois langues. Les langues, voilà. C'est quoi? Tant que vous avez besoin de albiner, congolais, l'accès biso, ndenge ya kubwa kangu. Siko ye mutango yo ye Angola. Baba tu wana balakiso ndenge yo ko voyager. Ngo ba tone ba voyager déjà. Oui, il comme na la lettre de bandera ona. Tango yo uti Congo oye. Oye di langité, oye ni basaka de biso do lakiso basaka ka pona o voyager. Peut que o voyager. Donc mutu alakisi yo ko wana. Donc c'est qui mutango a saka de makambo wana a voyager. Mais bien souvent là que les potos ont été pour aller. Bon biso neti ba biso te bando to ya poto parce que toi ibana ngi papa na biso ba yeye na biso ba mikolo bando ya poto kozonga Angola bon d'abord on a été Angola ndo ya poto te po avwa kangonda po zonga ya somika asumi biloko olata papa azongi c'est que vous savez qui dit babino Angola te qui dit ba te to ndo mona tina te parce neti biso ba para na biso ba uta poto ba bela biso ke bana bokende na poto te tala ba dozo sala boy. Voilà, par exemple, c'est bien aussi. C'est vous préférez que vous allez en Vous préférez que vous tanga un ou tous un ou tous un mien, vous m'en avez vu des autres qui ne bisous maman ne soit ya poto papa n'a bisous ya poto deux fois trois fois. Ba ye poto ba somi kar ba zongi ba ye poto ba se ba ye vacances ba zongi. Tant nyonso ba ye ba sa biso ke bana bo sala ba vie a bo tanga a bo se ba vie parce que biso zo ki de poto ba tu mususu na poto ba kima ka batu. Azate na ndako wala te ba tu ba zo souffrir ba zo na ba. Ndako ya poa. Bandako poa bandako donc bamsu bana kana libula metro bilamba ne zala na quartier mususu yana na quartier mususu sokola pe na quartier mususu so makambo nyonso na na yebi ngote Antonio Kwanza bangole bandai ko ya poto aye poto sombelo ka zongi tozaki na bulwa tengai biso zomo la para biso baye ba grand frère biso ali boso ngozo mo grand frère na zo ba Portugal na zo ba Brazil azuya ba kiblo na ye azongi na ye azongi na tina ya kufanya na poto te batu ba bangole ba kumbo ya kufanya na poto tangu mboka ikomi ko beba. OK, waba Congolais si ba l'équipe. Ba Congolais déjà bango ba kima kina bango ba bando ina buli bayana bango poto. OK. Ali bangole ba kumi ko ya kufanya pa melingo ba te bangole pe ba longo ka te ba yaka ba misusu pe ba ya. Ba sabi na ngombe ka ba zombo. Ba uti Congo ba ye. Ba fadi pa bande ko na bango, ba pate ngwe poto ba kena bango. OK. Tant misusu zote yo kuta bande ko misusu ba sa dina kuta ba 1970. OK. Bangole bazali. Babo ka pe dango. Babo ka kile ngunda.
Tout qui déclare nani, tout qui n'a pas qui n'a souci qui t'a communauté Bangolais de Bazébélé. Est-ce que Bangolais Baza Mouké Bolé Congolais na Suisse? Bangolais Badeki? Bah nous sommes baraqués, nous sommes na balabala, ils ont passé Congolais. Alors on peut dire na fallu passer Congolais mais Angolais. Voilà. Vous comprenez? Donc Bango Balaki na Bango biso de côté, biloko donc biso de. C'est bon. Et le Cambodge, le Cambodge bien Portugal, moi na Portugal. Shungu, otobenga Angolais à Shungu, azana ye. Angola Shungu ko et des biso Angola Shungu mo Congo. Bon, Angolais, ça va bimaki. Angolais à Shungu, aza oya bimaki te oba baka portugais. On appelle du Congo te. Attends, on dit la zone de ta film Bango Bango bazaki neti ba spirit putu ya mindele bango basangana na mindele bien. Bandima pisa mindele yango mona kapena na seed yangona mundela bota draw. Abota tuna ba mama oya sida ngapo bazali na facilité wana biso suko ba Congo tema ki tetia ki ya ba Congo tunga ko CDT ko boza faiblete na esprit nzambe alobi boza donc parce que omoni ye ko nzambe ali histoire ya Rome de Congo te mundela ya na Congo aya na Afrika biki royaume onga na kutaki bien organiser Rome de Congo et ba kutaki ba Congo bazali ba esprit Comme vous pouvez sakana bien. Le bois qui va pas sakana. Si on mona va sakana donc biso tout ça va sakana donc yeso va yebi na été. Donc atuna ba papa na ye, atuna ba maman na ye, atuna ba meka expliquer qu'est-ce que le Congo. Mais alobi su soa ba konzina bino. Bango banso oto bozo bazo donga wana bi ba dondwaka. Bango to ba wotaka na Congo ba Congo le mtu nalandaki merci na moto na ngao ki nalandaki très bien côté wana alobaki ke ba konzina bino mokonzi moko ta Congo tanga na Angola mais oui mon côté bon c'est qu'on mo konzini na Angola tanga na Congo pas problème oh mais atal sibiso ke José Edouard bozana moto moko te boko longola pona bango ayebi na été José Edouard akendaki na Congo aza déjà adulte na 19 ans 19 à 20 ans. Atangi na Congo. Depuis que vous mettez na Congo, ça s'appelle. Habiter à celui des années, depuis 2 ans, à côté de la Congo Brazzaville. Quand parce que Congo Brazzaville, il y a qui bosse na Union soviétique. Ok. Donc il y a un moment qui je dois ba photo mo ketambula ka. Azo mettre guitare. Oui. Azo mettre guitare, ça qui fait orchestre fait ba congolais, c'est que ça ba congolais ba ordine na ba vieux pilote que ba salaka. On doit mettre ce qui se c'est bloc mo kande wana. Negi pa belo beta kama jana zaki na kati ya orchestre wana parce que Congolais te Bangolais na kati ya Congo c'est que ça mambo bele koloba makambo ezebele ba kimsuba ba bango bazo mona kaka ndenge ba beti bamba iso mo mais omoni te ke kwa nzamba ede bino pe pona bobi misaka mwa histoire na bino pe toyeba yango bon limende kuna eloko nyonso toza na tana c'est que ta mwango bon tamu susu eloko na eloko za na tana ngo fe bima eloko ketika la pona libela okunda na zate donc soki besenga ke ta yango ebima tika yango ebima mais o makambo ya lobi alobi na mona rongo edo na nzela mo ayebi te comme kwa nzamba ayebi te makambo ayebi na ete je dois tanga na nini na tanga na Congo te je dois da sala kaka quelque année wana aki Congo Brazzaville mutatanga na Congo ezaki Robert Orden kaka yemoko savi katanga na Congo te neto tanga na Congo te mais oui vous savez savi basanga na Congo tant que membre FNLA parce que FNLA konzinini o kwa nzamba lobika yango tozotuna sabi toujours que makambo nyonso alobi iya lokuta yebi na histoire te kwa nzambi yo nayebite soko bibili wapi balobaka makambo mosusu tunaka donc baportugais balobaka eloko moko na ofingo te abri za boca para dizer qualquer coisa assim bonito ou qualquer coisa que importa. Não abre a boca só para entrar mosquito. Quando ele vê um bebê, peut-être na langue na bino, ou ba compreender que mamba lobi, bo conversar na commentaire sobre lobi ni. Voilà. Donc engana muni essa muito mongo donc quando ele abre a boca só sai besteira ou entra mosca. Wano fingito lo bino no. Não precisa conselho. Ok. Ya buzobate. Mas buzobate parce que makamo susu yozo lo baboye et baby sipe nation moko boye. Moni ni kamoto lo baka. Moto aza bien ne surité na vie ou aza mayele te. Makamba le bien bina epe. Akenda ngo pepe apanzi pe donc parce que notre émission. Parce que bato ngo ni sala na moni ba. Oui mais parce que ba yebite parce que mutabandia ngo eza ye.
albimisi makambo mabe pe ekoki pe kokote na mito bato mosusu ekomi mpe neti mwa baverité. Ok. So conseil nini okopesa ye vraiment? Ndeko na ngai Antonio yo ozali pangi oza ndeko kamera mwana batala pe nazotala ye oza ndeko bakasinga famille ebendanaka ekatanaka te donc tokoki kosala mabe te toyebi ke eza erreur osali moto nyonso to asaka erreur moto nyonso aza na deuxième chance. Alors nga conseil na kopesa yo zonga sala video oseskize makambo lobaki pe ba makambo oyo kobadila lisusu te soki oza na posa ke oyebana toza na posa kosala émission zwaka ba information ba vie bazali oyo bayebi makambo oyo luka bato bayebi luka ana ne Congo tata vie André ayebi makambo ngola ko tamsu kolekanga akoexpliquer yo makambo malamu kutu koleka ko bandela alors que ko bandela susu makambo salite sena na mona ko sala ki mission ko boyo sala ki video mo na portugais na landa ki yango pe mais makambo yo lobi na portugais wana est-ce que bato lingala ba yo kyango ba congolais ba comprendre ba yo kyango te makambo yo lobi na lingala est-ce que ba shungu ba yo kyango alors ça mo vix avec ça donc ça la vidéo yako s'excuser na libota na yo oyo qui se passe conseil na ko pesuka yango na ndeko nanga tuzo ko tenir yo rigueur te yo tuzo finga to tuzo beta te mais tunga to zongi sa yo na nzela mwana soka bungi ba edika ba redika ka ye ya mwana ba tuzo ki asali kamba tena kasho zana te ke bazoko redike ko mbala sima ozonga na nzela osa suberere wana te yang wana ngana soki ko sa suberere abote so ko zuita fanda oza moto kanisa zwata na yo bimisa video yaka se excuser pona nini na ba makambo pe excuser lubango pourquoi pour ça la tango tam susu ngala ndaki na politique na comprendre pona nini mais na video yo lobela ki bato batinde la ki poko mana niveau wana to monte video wana te soko dingi la service sur video wana oyo batinde la ki wana o bande ko do mabe po yo ko mana niveau wana yo bin semble ko na ndeko nanga yako s'excuser mais ko banda suma kambote nazo finga na yo te na yeka ka pona zo sana nzema kamoto lobaki oyebi histoire ngola te oyebi histoire ya peuple moko te bolimo ke beta histoire na bango monde siko ngande na expliquer mutu nyonso to aza mutu esala wa comprendre ke beti libanda bala sima contacter ba mikolo na yo ba ene na yo ba me ko expliquer ke ndenge nini histoire mboka nzaka ko finga moni ngane ngazali yao na ko banda ko finga na ko tena histoire Congo te so na investigate pona ko beta pe libanda na ko finga ka peuple moko boye ta na yiba makamini na zolo pa te to sala zo mwande ngate na penza ko senga na peso ya mwana oza na malamu batela libota na mais zonga we osaba video o s'excuser merci wana eza maloba ya mfumu tsako na episode eza maloba na suka pona toka émission na biso bon maloba suka toujours ekozanga te na kopesa ka mbote na bato nyonso bayebi ngai libota na ngai Mimi Matondo na bana bambote na bino yango yo donc c'est ça donc famille nyonso na monde entier bambote na bino bazala na bino voilà wana ezali maloba ya suka pona émission na mfumu tsako apesi message to a lancé message na ndeko na ye angolais Antonio Kwanzambe tuzana commentaire ko chate to yebika ke na 1975 oyo place Mundela Tigaki azoki kondima ya kutika mboka ya Angola na 1978 par rapport à la recherche président na bango Agostino Neto yango place asalaki boyoka ni na Mobutu pona azongisa bana ya mboka na mboka o biso to meki kolanda yango wana pona biso to suki awa soki ndeko na biso Antonio Kwanzambe ozana besoin ko lobelo ko tozana besoin leka na plateau na biso obe ko senga bolimbisi obe ko expliquer les kamo eza propre to yo comprendre bien te you are more than welcome e ko sala biso kitoko pona biso to suki awa bye bye top
Ah bon. Et que